dirigeant na biso bazali bakapita ya prison bazokengelela mindele nde boloko oyo bakabola mabele na bango na Berlin kuna esika wapi mindele bazoconsidere baprésident na biso baza baprésident te. Donc pasi na biso ewuti kaka na kozanga mayele ndenge mindele babotola mayele na biso yango wana batindelaka biso mfumuki mbangu po ete akoka kozipola mayema bomama me pasi ezali nini epai na bango basala publicité makasi lokola motu mundu aza ni lindima ndima parce que lingwa eza na kondima ndima kaka likambo ate omoni te ondimi motu ya mayele aza lindima ndima te motu ya mayele azalaka motu oyo soki oyebisi ye likambo fo asalela yango analyse. Vraiment, depuis Bogotama, Tibokoli, Naboba, les Kaka, les Bosso, Boyoka, par les solos, Wana, Mahouma, Bendaka, Boyoka, Batuboni, Bogotama, les Zangakata. Est-ce que vous avez possible, moi, c'est pour ma zène, Yamolimo, au sang? Mais c'est grave, parce que vous savez, la campagne analyse, ce que ça veut dire, parce que Marie a fiancé déjà à Joseph. Si que ce qui ça veut dire que Marie a baptisé le centre parce que moi na yanzambi. Ok? Moi na Joseph. Mais Joseph na Marie ba boti ba na mususu. Si qu'on a quel état civil. Parce que comme ça va, Jésus Tatana, Nzambe, Yakatele, Bongo, Jacques, Tatana, Joseph, Téléma. Si Joseph Nzambe, la Téléma, Bazaba Mbadako, la beauté. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nzambe Azalambada et Joseph. Au moins, les gens sont faciles pour se faire, mais ça passe parce que Béné a tout animé les locaux. Oui. Mais bah, nous sommes sur toute place, on risque aucun de l'ifrelo. L'ifrelo au monde à côté. Et ça, bien, c'est quand on va dessiner, quand on va le mot, on va tirer le mot, qui l'a dit, on va séquer, à ce point qu'on va tout le monde, il y a un somme. Mais quand les gens vivent les années, les années nous sommes à biso masolo wana nzambe aza na bato na ye alingaka biso te aza na libota na ye apona eza makambo ya lokuta eza na tata moko te akobota bana na ye bongo akabola bango ke na bino nyonso bisi nalingaka kaka moko biso bolingaka kaka moko tikala na ye biso toke na biso ondo soki bolingi boherite napesi bino exemple moko mosusu tata bayasi azoteya awa alobi bon nga ndenge naza boye na bino nyonso nalingaka akingani bino nyonso nalingaka bino te d'ailleurs soki olingi awa wana paroisse obénéficie ata eloko fo ozala nsima na ye soki oza nsima na ye te jamais nayebi te soki ondima na bino awa ekozalaka malamu po place nyonso kozala lobi te nga nde naza mopapa alingaka nde ngai te balobi te Vunza mayasi kama te ya kabino ayebisa kabino bino baso na dinga kabino na kotema na ngai. Bongo te. Akei retraite pona bino. Kwa dinga kabino mingi. Kwa za ya bino. Bongo sikoyo. Soki batie fumukiba. Batie Yesu, batie Mahomet, batie Buddha. Mutu na mutavanda na mesa na bilei na ye mutu na mutabenga bana na ye yo kokende ngambo yo okokende ngambo nini yo okokende ngambo nini siko awa yo ndimi okokende
leki na yo na ndako. Yeba kokende. Tata na bino, yeba kokende. Noko na bino, yeba kokende. Voisin non na quartier, yeba kokende. Bango ba kokende te. Potiki bango ba kende na sa mesa. Oui, parce que c'est donc pas ma minere au collègue kaka na sa mesa. Ok pas l'arabe, c'est un mesa. Ok pas ma chinois, c'est un mesa. On a vendre kaka na mesa. On y a bien et pas y a kumukimba ngombe le mesa. Et si ma pamboli a biso ba yingo zali. Ya ngo mona lo baki na baki ko. Media pasia mwe nene kanunzeiko kanani alokoni sosonga muzangata wa usuka sezisuka uza kanunzeiko media pasia lumwe nene kanunzeiko kanani alokoni Celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Est-il le roi des Juifs? Hein? Est-il un voulusi? On se demande. Il y a le big ingeta. Naye mobi qui s'abayi. Yesu mobi qui s'abayou. Yuda tombe na musaka wa Yuda. Azate. Bayuda bazala bakartie na biso. Bayuda bazala bakartie na biso. Bayuda bazate. C'est que muto ya kufi pona yote, ayoki pasi pona yote, akondika pe yote. Mama na yo anyokwa maka songo mya kubuta kwa bota yo, mbaka mosusu 9 jours, azaka ka kobunda nango, bongo yo mwana na yo bota. Tala degra bolingo kozala nango. Yesu ti batanga ye bazo moto na ye, azo yo kaka mawa pona Bayuda, ayebi. Fumukinda mutamba zo sala 30 ans na bolongo za pasi ya banane. Mwana soko kosali pasi ya mama na yo. Olakela mimabe. Mwana soko kosali pasi ya mama na yo olaka mimabe. Mindele soki bakosali pasi ya Yesu balaka mimabe. Bayindo soki bakosali pasi ya Fumukinda balaka mimabe. Ntingulu bazana bilakela mabe ko bayebi lisusu fumuki bangu ne wala sipeza na tina to la musela bango fumuki bangu oya sala couleur na bango oya dinaka bango koleka 30 ans na boloko pona biso bayindo e atelemi wana atombisami na mayele ko ya lobi mayele ya mokili ekokoma na su
Suka bokotanga bakelasi na ba diplôme nyonso bokozwa suka nango libungu tulu suka nango bino bokoki kondima lelo bato balobi ke état souverain bakokendeke susu epa babindele batangi bakelasi badokter bazali maladi bazolemba na kosilisa batindi bato bakendezwa traitement na poto bongo bayelo bango batangi eza te seke bayele ya solo awa eza te bazwi mabele bakena yango bazwi bomengo bakei obimi kaka okomona bandiete ezokende diama ezokende or ezokende oki mpe bato balobi ebongo biso bato mingi enzanga apesa biso mayele si bapesa mayele kaka bondele bongo mayele oyo bozalaki kobongolela linyongo ekoma fufu mayele oyo po alcool oyo tozosalela lelo eza na formule mosusu te formule kaka ya lotoko yango nende esalaka alcool ntina lelo boite ezotambola na principe kaka soki nini masumu ezotambola na principe oyo ya boite yango wana kaka echange te elamba batongi yango kaka na mayele ya bakoko na biso oyo kaka mayele omonaka rafia wana ndenge omoni kaka rafia botana bakoko mbila ya rafia etelemi badi ya bangusu nebakibisa sira esala elamba eske moto naza nsomo bakobenge tiseran te moto ayebi sekrete na kati ya libanga moto ezali abeti yango pa moto epeli te bakoko bamerite maboko babeli yango omoni bakosi biso tolingaka bango parceke boyebi eloko elekaka wana lelo ndenge toza na paroisse na biso ata mayasi ya bulia ti ekomi biso nyonso yango awa bayeba koya nsima bakoki kokontinue œuvre oyo te soki baserefere na bo balekaki liboso te basalaki place basupelaki omoni esika bakomelaka biso bayelo yango wana yo okuti famille yo okuti entreprise yo okuti nyonso mais oyo akala balingi te nalobi na biso te bokoko eza bondo mais po biso tozala lelo eza banani bokoko oza lelongi ya sika te ozaka lelongi ya kala oyo ezalaka na bakoko yango wana moni bomekaki bozwa bilongi ya sika bakoli okoma lokola bango okalingi suki omokoma lokola bango mais na suka bakoko alobi lokuta ngasenga bamosusu mpe atelaki ulaki basepelaki naye azolekala nzela na nsima na yango kaka boye mbata yeye parceke odefaki couleur ya lata oyo ya yo zala oyo yo ozali yo nde oza na likala moi bato oyo bakozala profi motu mwini eza kitoko koleka mokili kitoko nayebisi bino ya tala nayebi te tala kaka moninga na place tala nani yo moko tala motu mwini aza kitoko moko na mokili mobimba banongo ke koko miyebaka te omoni mundele sala kaka pe nani mbanga si andima mbanda naye soki mbanga leki ye kitoko amerite kaka gilete na maya moto soki mbanga leki ye kaka kitoko gilete na maya moto mpona nini apekisa ye leki mais soki mobali ake kozwa vilain moko koya nyongo moi elongi makaku wana okenda kozonga akokali nanga mais soki moko amitali atali pesa ye bakokolo mpenza yango to ti mondele adesina satan motu mwindo ayebaki ke motu mwindo aza na bote moko oyo mpenza ya ye moko tatamo tala moni kotanga bible koleka ngo vitesse
Bible, les cas vitesse. Mais quand dans la cantique des cantiques, hein, Salomon a 999 femmes. Mais millième, la reine de Saba. Tout quand Watali est Salomon a béni Mayanga. Abani Kokona, moi, c'est plutôt. La mise sur ma folie. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé dans les années. Alors, étant bolé, quand elle est là pour ça. Donc, Alula Mwasiwana, Alula Zolo Mabe, Alula Esekeli Mabe, Alula Tolo Mabe. Donc, nous sommes à 9 fois, 999, nous sommes à Bango. Il faut mais quand il y a Moïno, il y a Soukisibilité, il y a la reine de Saba. La reine de Saba. Et pas nous sommes les deux côtés. Quand la reine de Saba. Si tu as la reine de Saba. Beaucoup imiter beauté, on me téléphone. On a dit qu'on a biso bayindo bozonga na boyindo na bino na kata boyindo na biso ngesika mayele ezali na kata boyindo na biso qualité nyonso ezali na kata boyindo bokanisa te ke soki mondele lelo azali te biso tokoyoka te c'est le contraire mondele ndakoyoka pasi mondele ndakoyoka parce que tozovivre la vie à échange. Vous n'avez pas besoin de dire que vous n'avez pas besoin de dire que vous n'avez pas Thompson, Ndunda oil baloni na engrais chimique, pilipili, tomate, ba épices nyonso baloni na engrais chimique ezali eloko ya mabe mpona nzoto ya moto parce que ba globule rouge eza kose développe te nzete aza na fer na kati na ye soki oza kolia makasa nde ezokende koalimante ba globule rouge mpo eproduire makila sikoyo biso tozozwa carence ndenge nini nzete aza na taille Ndunda aza na taille ya ndunda mais aza na âge wana te donc une semaine asi azwi taille ya ndunda ya 3 mois to ya 4 mois donc ntango obuki yango okoki kotekisa yango na wenze eza lokola bato bazolia ndunda ya 3 jours to ya 1 semaine donc eza kisi na kisi wana sikoyo ntango ekoti na nzoto ekomi poison bandewa bozomela bakisi de pambapamba bamiome bafibrome kaka kolia donc epai ya nkumuki mbangu mayele nde eza na kati ya biso yango bazozongisa biso plisi na boyindo soki tolingi boyindo na biso tokoyeba ya ebele yango wana siko mokilo tobungisa yango toza na bokosa bino balobi na bino ke bato soki bakufi libela bokebela bato bakufa parceke bakoma bandoki bafilme oyo bazosalela bino ya bandoki batie baigwe nyonso wana eza mpona ebangisaka bino eza mpona eyinisa bino oyo ya ntina oyo ya valeur me yeba ete ntango tata na yo akufi na mosuni na modi bakufi te preuve mama oyo aza na mwana na ye mama aza na mwana na ye ntango mwana leli mama apesi libele bongo oyo ezolinga mwana wana na kati ya mama ezali nzoto ya mosuni to molimo eza molimo mama alali aza na pongi mwana leli aopesi libele aopesa te po mama alali oza na pongi aopesa te opesa ifasala nini ifalamuka ok siko soki mama akufi mwana leli akopesa libele akopesa te parce que molimo esali nini mais sentiment oyo elingaka mwana eza molimo eza na kati ya moto siko soki akabwani na nzoto
Bolimo wana sentiment pesili bi ezo continuer. Ezo continuer. Siko ba émission ke yina ye kwa komi mokufi. Mama nini wana kolinga mwana na kufa. Nzoka mama kutu soka kena mokila molima komi mobali ya moi. Ya mwana. Parce que mwana mwana azali présence to représentation physique na yo. Azali yo oyatikali na mokili mosu. Okolinga jamais dis-moi. Ya mwana meilleure protection ezali kaka soki milimo bakoko na biso ezobate na biso. Et lokola mindele bazali na posa te tozala kaka mizengi tozala mayele nde bakati biso relation na bakoko na biso. Tobengaka bango te nzoka. Tango mikakatano eza na biso na mosuni. Soki tobengi bakoko na biso. Soki tobengi bakoko na biso, bango bakoyela biso solution. Bakoyela solution. Yo kumingi okanisa tete nzamba yina yo, nzamba lingaka yo makasi. Alors soki olingaka pena mfuki bango. Sosola ete na 30 ans oyo ya biloko na ngo na koloko na 30 ans eza na tina biso bayindo. Biso bana ya vuvu toyebisa tina quartier oyo mobimba ke oyo bino bozokumisa aza kutu na posa lokumu na bino te aza na posa na yango te ye aza na posa bayeya ye basala nini akumisa ye eza na moboti moko te bano ya boti bayini ye bano ya boti te bazolinga ye azala na mission ezala moboti moko te akotikala kosepela bongo te bano ya ye moko bafingaka ye bongo bana ya bato mosusu basala nini bakumisa me biso bayindo sikoyo tosalaka nini mindele bazokumisa oyo ya bango biso mpe tokoki kokumisa oyo ya bango soki ekomi oyo ya biso toyini eza erreur ya monene ya monene ya monene meme ndenge opesaka mwana no mwana kopi kosomela mwana no mwana kopi ya mondele te ozali koprepare ye na mabe moni sombela mwana kopi ya mwindu ya moyindo oyo ya yinda parce que couleur oyo bozoyina oyo couleur oyo bozoyina couleur ya ebande yango tolobi ke bible kokendeke nango vitesse na bible balobi mokili ntango ebandaka ezalaka mwindu sauf molimo nzambe ebandaka likolo ya mai bongo ok parce bali mokili ezalaki sans forme siko molimo ya nzambe na kati ya molili likolo ya mai akoki kozala couleur nini mwindu mpo mokili ebandi na mwindu ebanda na moi te mokili ebanda na molili siko nzambe akobandela wapi yo moko na kati ya libuma mama obanda na mwindu obanda na mwinda ubie na kati ya molili siko yo lokolo owutaka na kati ya molili oza evre ya satan to oza evre ya tata moke siko ndenge nini oyinaka molili wana misala molili me yo moko bakela yo na molili na kati ya libuma mama mwinda epelaka kuna te donc il faut ozala fier ya kozala moyindo ya mwana bolingo na yo kobandela ngo nanu na lokosi mosusu te banda nanu kolinga nanu ndeko na yo bomoni ndenge movandi awa maimfumukibama azosenga biso tolandaki tata na biso ofisi alobi bolingo tolingana me mingi kozali awa kaka ndenge tokobima bakotongana ye kuti soki alakisaka ndenge yango vraiment bamona kaka ye mais soki eza fier na bino tokendeki na kivuka vuva omoni dirigeant wana soki atyekaka omoni ndenge wana soki asali naloboye omoni bana wana soki bongo yo moko mpe nanu banda nanu kolinga epai na biso bakoriste na biso soki bazoyemba yoka moko
omoni ndenge wana biso wana nga nasepelaka ndenge atambaka biso yango wana bolingo ifo linga likambo oyo batie na kati ya ndeko na parce que na kati ya botata nzambe ndenge tozali awa biso nyonso yango wana soki oyoki moto azoloba na yo tozali awa bana nzambe na bikelamu ya nzambe eyebisa ye yo nde obunga ekelamu ya nzambe azali te biso nyonso tozali bana ya nzambe biso nyonso sans exception na ye mondele na biso bato mingi biso nyonso bana ya nzambe me tokobotama na bilongi ya kokesana c'est normal ndenge tobotami boye soki tata boti bino 10 tata moko mama moko bilongi na bino nyonso ekokana eza kaka bapepre me soki batali bino nyonso fotokopi ya tata na mama me batali bino bien bilongi na bino ekokana te ya kokesena po soki te bele babengaka bino nyonso kongo moko. Mais est-ce que vous avez na kati ya bizaleli ya baboti na bino 10 mutu na mutu ndamu ya azwa koloba mingi ya mama ya azwa kanda mingi ya tata ya azwa koseka mingi ya mama ya azwa boye soko tala mobie na bana eza bongo soko wapi ezaleli ya mabe na kati na bino nyonso eza te mutu alobaka mingi akozala nzonzi ya kanda mabezana oyebi ser na biso moko yependa defete ingeta eza kaka te mpo mokolo babango bakoswanisa bino mokoluka ye ser mafuta sala noki awa sala noki bimanano wana nanyango lisusu wana omoni azakotya monoko awa kontine koloba omoni siko biso mpe tobimisi ya biso wana eza qualité moni entre bino eza qualité donc pour mokimbangu azolakisa biso ke na kati na biso ebotami na makambo biso nyonso me bolingo ya solo linga ndeko eboevite na période oyo ya mokimbangu boevite mababe eza facile mpona koevite libabe bomoni phénomène moko bayeli biso awa ya kokanga bandoki okangi moboti ndoki mwana na yo moko oboti okangi ye ndoki obwaki mwana na balabala mwana nake na maniongo te eza avenir na yo obwaki na balabala moboti no ntango azokanisa mabe na yo azobimisa makanisi ya mabe mpo na yo okanisi okopangwama te sikoyo baninga bavandi mibale nyonso lolobi ye omonenga na kosukola ye bien akosukola ya koyeba c'est bien okebana yo ndemoza boye mbiyibi moko boye ndumba moko boye ndoki moko boye ozosukola ye ndenge okandaki mais soki osokoli osilisi kosokola sali to kobwaka wana yebabi ye soko ke kosokola ye sali te nyonso koya na yo parce que ye place abandi akobanda kolakelo kaka mabe na mabe okufa ta kokufa moto ekuta ta kokuta okweya ta kokweya mombongo yango ozosalela lolenge ekweya ta kokweya esala ta kweya yo moko luki yango luka lipamboli na ndeko na yo loba maloba kitoko mpe ya malamu na ndeko na na ye oyo yo pesi ye wana bisa yo komisa motema ye malamu oyo azalaka motema mabe likambo te sosi ya ebale ebongwanaka te kasi motema moto esalaka nini ata kutu mbwa azoganga wu azoyela yo mosi osali kaka omona ye sika bongo mwana moto soko kumbeli maloba malamu lelo lobi na nsima lobi motema ebongwanaka te salini mais toza komikanga ya ebele batie sani wana totya lisuni moninga azoya azosala mpe na 10 francs na ye 100 francs na ye
osomona yo olingaka te bamona yo moninga ke ati lisusu ya mibale ati lisusu ya misato obandoke kotonga ye ndenge eza wana parce que nakebisa boka ti bongo wana ya pamba sikoyo moninga wana aza lisusu na posa ya kosunga te asu na posa ya kosunga te mpo bazotonga ye mingi sikoyo tata mokele atali ke moninga wana atiki kosunga mpo na yo bakopambola yo ngani naza mona soki nabe na commerce nanga na mata okomata te mpo yo okangaka ya bani soko olingi ya yo efungwama fongola mpe ya eza simple tolingana ya solo linga kaka bolamu ya ndeko na yo linga bolamu ya ndeko na yo yango wana oyo ya yo aza ya yo mpo akopesa yo mateya ya malamu kovandela na mokili oyo me monguna akoteya yo kaka mabe oyebi te para na yo soki okabeli ye akokanga mbongono na nsima tata na ngaki elokanga mbongo na nga na nsima boso moto akangi makasa oyo nga napesi ye akangi eza epananga te kindoki ya grave eza oyo bakumbukelaka na butu te kindoki ya grave eza maloba eza plus grave yango batieli biso pauvreté parce que esika nyonso mobola ezali bato bakowelana bato bakoyinana jamais bato mwindu basanganaka mibale misato balobi tosala association na biso mpo tosalaka entreprise na biso mpo na nini mpo bazangi bonzambe na kati oyo nyonso bomoni bangomba mapaya eyeli biso na kati bonzambe ata moke eza te kota mangomba nyonso okomona ete mangomba nyonso bazosambela yesu eza te omoni parce que elongi ya moningano esepelisa yo te na ndenge nini yo oza na oyo ya yo mpe bayebi soki elongi no eza mabe okosepela te omoni kobanga nzambe eske nzambe atindi bofinganaka soki ozobanga yo kofinga te soki ozobanga yo kotonga te siko babeti mololo mpenza kobanga nzambe obimi mibale misato bozotonga bozobanga ye nzambe yango siko bobengaki na satana azala na kati nzoka na kati ya mbangu satana kozala ata moke wana oyo akolukela biso bolamu epai ya tata nzambe akolukela biso mapambo likombo na ye mbangu bondele meso yango wana ntango bozobelela koma mfuluki mbangu ezala na yango fier mpenza fier ezala na yango esengo soki bomoni biso tozoteya komba mfuluki mbangu tozoleka na barana na batelevizio atango koluka filmi tozokipe te mpo na nini ntango tozwi libaku ya kosolola na yesu mpo tozwaka libaku wana le 12 juillet na 7 ya kokutana na yesu tosolola maye tosolola kotala makambo mindele na bayindo bandeko na ngai bayindo bomilinga makasi yebate soki ndeko na yo akwei na commerce eza perte ya bino mibale soki ndeko na yo azangi eloko eza bino mibale bato bozangi yango donc ifosala nyonso ndeko na yo amaka ndeko na yo azala malamu ndeko na yo azotekisa mikate azotekisa na kisi te eza chance nakopanze sango te katiaka mai ya bibembe ezalaka ntsunga te ezalaka solo mabe ozomona kokosa te oyo ndenge azalaka natekaka na kisi namona te eza kaka soki omoni azotekisa mikate yotekisa nguba moto akosomba mikate epa na ye akosomba nguba epa na ye me kolinga te ya tie mikate yo susu etie mikate bozalaki na 10 client bokaboli combien 5 ye sikoyo na lotula po akweya soki akweyeli nde bobongi il faut boluka kombata ezala na bato baso awawa
bakumisi toilette humanité yango wana penza mbalo tosala makasi pone sila place ozali zona na likanisi ngana kozala parmi bo bakosilisa toilette ndeko akoti zala mutu ya liboso oyo okomema likanisi tokende kotala ye tokende kosunga ye koloba te ko ngango kende na zambe na botaka na ngai te ata obotaka te babota yo oyebi te mbala mosusu okende kosunga mwana wana abotami mwana wana lokola aza wana ye nda kosengela yo bano batikali na mokili ya molimo mpo bakoka koya epai na kabaka koyo mpe bakapela lingaka koyo mpe balinga yo moko lingo ezali te kaka ete mwasi na mobali parce ebele mpe baza bandeko mibali so kaka beli yo kaka mwana mwasi andimi likelemba te kabela ye po aza mutu likelemba ezala te moni soki ayebisi yo te naza na pasi mpona mbongo ya minerval soki okoki futa kaka minerval en revanche bakopambola yo soki olukeli yango likelemba osi omifuti na yo donc okozwa eloko te donc bagene fo bolongola molimo wana ya makelemba wana epui bolongola nzoto na bino na baplaisir nzoto eza sacré nzoto eza sacré molimo akaka mokele ya kosala na kati na mokomisa na nzoto na bino bawenze te ekomi nzango oyo alingi akoti ya ofele te moni mondele azosala bino bongo parce que ayebi ke yo mama oza sacré éducation ya mwana efandi na kati na yo sikoyo oyo topesaka epa bana ezali makila ya mama na tata boyosi oyo yamba 245 makila ya bato na kati ya makila nde mondele ezali sikoyo mwana oyo abotami na 145 esprit akozala ndenge ingeka parce que moni banengo bomiyebaka te banengo ya ndenge boza bongo fo bomiyebaka bien ke bino nde evandelo ya mokili biso nyonso towutaka na bino bamama sentiment oyo bino boza nango ntango toza nano na kati ya libomo yango tozokolana tobimi éducation ya liboso motei wa yambo ya mwana eza moleisi wa yambo ya mwana eza to bongo ya biso bato evandelo mafoko na bino kaka mpe bino bato ya liboso momela détruit ifo alinga otambola libomo polele soki bayisolaka litanga ozondumisanga ozondumisanga tika makambo wana kitambanga yaka kitambala so nakolokaka makambo so na binomo te tika layeregakuzo miraesa babenga bango bongo bongo bakombo yango ya bango tala kolataka miniji te eza lisumu eza lisumu yebi te kolataka kobipe te eza lisumu lisumu ni yo olati miniji olati soki nini yango wana kola mwana mobali wana oatire ye ayeba na yo yo bona yo oyo olataki yango mpona bongo te oleki epesi eposa oyo atikali na nsima azoleka akwei na motambo bale Thomson na bango bien mobali alekaka Thomson mpo oyo opesaki eposa aleki na ye mwana mwasi anatika motumba zemosi aluka mobali akenda aluka mobali amonani te nalongola nongoli akufi nani abomisi yo moto olataka milishi mais oui bozali bangambo ebele bana basi oyo bamosusu boyebaka te soki na boyindo na biso balobi mwana mwasi mizipa parce que okoki batire bato na bamakambo wana te mwana mwasi ya mfumuki mbangu agardaka bote na ye mpona mobali nakoki koexposa ngo boye te kindumba elingi koloba mobulu te osimba bien ndumba aza motu ya mibali ebele te
Ndumba za jeune fille. Ndumba za mosema. So ba lizo sala kindumba, donc ndo ba yo mokolo. Okiti sikoyo osala fiere ya bana mike. Balongo ke. Kebo. Balongo ke. Kebo. Balongo ke. Kebo. Ye bakatangu matoye ezoyo kakala engangu kala ye. Engangu. Ozomona ngolo ko lezole kanye papa. Ya kuboisa biso makambo ya bamindele. Yina makambo ya mindele ko ezali maladi ko na bomo ya biso bayi. Bayindo. Ezali liwa ko na biso bayi. Bayindo. Tozo yinana botala ba politisi. Soko tuni olenga koi boswana ka mokoloni na obemina apayi bisengelo na ngoswana ti mesiko ngeni ni bozaba okuna na bakuna bozo yokana ke mboka boka ya bino mo munyango awa petu kwa tozalia soki tokomona kaka makambo na betere wana ndenge modela ikola siko modela la bisibiso ngana de kiyo ngaka lati koleka yo kana na ndenge la lati te balaka bakona koleka moninga te olaki mpona kosipa nzoto na yo soki oleki ngai ndakisa moni te yo leki nga na bilamba bonga so na leki na molaisi me mutu na kalite na ye aleki moninga me siko bakalite wana eleki nango te me bosala nini bokomplete yango ese komplete mutu ya molai bakelaki ye molai eza na ntina mutu ya mokuse mpe bakelaki ye mokuse eza na ntina ozomona mokomi esika moko nzambe eza monene yo mutu ya molai okende ezokangela yo me bokoluka nani akende kotala me mokuse ye nde eza na ntina me bolingi bomona mosika kozomona te ye kuna aza mokuse nani sikoa kozwa moninga tya na lipeka po atala donc ozala molai ozala mokuse ozala monene ozala moke nyonso eza kaka normal oyebuta pata pouf me tika ye azala na pata pouf na ye nde mosuku akoya na paroisse awa baya kofinga tala bino kutu bamatere baka nzala kasi kokozala ni bobimisa pata pouf obini bima nani wana balonga yoka biso akokufa na nzala oyeba kokima wana ya solo kuna kolia ya solo ezali balongo ke balongo ke yango wana bana mfumuki mbangu ya yo moka kolinga biso mingi koleka na bato nyonso entre Yesu Maome na Buda na mfumuki mbangu eza kaka moko mfumuki mbangu ye na kolinga biso koleka pasi o biso bayinde ezoyoka kaka mutu azoyokela ngo mawa mutu azoyokela ngo pasi eza kaka mfumuki mbangu ye nde mutu aza kolinga tolonga na pasi oyo Yesu alingi aloti mais le véritable ntango tosololaki mayaloba alobi mindele d'ailleurs kutu boyeba ngo vie bino bayino te ngai mpenza Yesu solo nayaka kuna te na bino po eza mobeko na bonzambe ekataka frontière te soki bonzambe ekati frontière ekomi bosakani yango bomoni na christianisme lelo baye awa mbala moko tokomi besclave na bango omoni barabe ntango baye awa mbala moko tokomi besclave na bango banani batekaka biso barabe epa banani epa bamindele wana bazalaka bapreno te bamindele wana bakombo na bango yango wana te bapreno na biso Jean le navigateur mais bato wana makambo azosala biso bakozwa libende ya moto ndenge ozoya wana koepa bakitino kaka bazwa bakoma neti par exemple kombo ya Gaston eza G mbala moko ali akangi bino mitano to 10 mpe batenda biso lokola biloko te mindele bayokela biso mawa te yango wana na periode oyo bana vuvu bosala makasi mpo boteya bato kombo ya mfumuki zala na yango fiere mpo molimo bakoko kozala na yo mutu akokende lifelo azali te
Et ça, on a solo ya pamba. Il fait le déjà la mort des alliés. Et quand on a passé, c'est que les choses ont été beaucoup de nabiso. On a bizarré nabiso. Bolamba, besoin de sa santé la banzou. Bolamba la santé l'hôpital. Celui là la maternité. Bino ma maman. Bolamba la biso ma bondi. Fumba, bamiku, ingeza. Olambi kundu ya gwangu la uche pembeni, makibuni pembeni, uzuka la uche. Olingo lamba mika, chaki ngongi, osango na chama zulu, mwani chaki waya, mwani, oh, anjo. Oyebi biloko ba chaki unate. Ingeza, kisi chakile sa danger munene biloko kozele. Tana mikolo ba uti ko découvrir malaria na kata Thompson. Alors que je dis ça, moi, les tous sont là, Boba la thé, Boba la paix de délégué. Bazana Mandoki, il y a son Bazana Mandoki, Bazana Nyos. Mais vous voyez bien que ceux qui me disent que ça n'est bon, les gens qui voient les peines, il y a l'uranium à quelque chose. Donc, l'uranium, les gens qui ont limité, bon, mais la banque payée, ils ont limité. Bisa to kobunda na bango na période oyo. Bango na mandoki na biloko nyonso biso to kobunda na côté wana. Ko bazi mandoki ezangi tina ba pesi na basoda na biso. Ko mutuzo basoda na biso to tina ba ke kobunda na bango. Simba te bango ba kozala makasi. To kobunda na bango na nyongo na biso bazana ngo, baza miyibi bayibi biloko na biso bakena ngo basali biloko nyonso basali. Mosengi nyongo azalaka kaka kulutu liboso modefi ataza moke. Moni, ndeko za bokoza mukolo kobeta mwana wana ya moke. Nakoki musoko ya balabala. Ozoya kaka botu petit wana za watu bakenisa na azala bitona mudera zonga litona. Yozota mukutana pake akini mutako. Moni, mindele toko bunda na bango bongo toko bunda na mandoki te na maboko toko lokataka toko bunda na makoko na biso bakende oyo bango batumbaka oyo bango bakataka biteni oyo bango bakunda mobimba oyo bango apasola mituna bango lokola ndika batie libanga batie mutuna libanga bazuzu libanga mususu ba explosé par mususu nyonso basala milimo ya bakoko na biso kotelema milimo bakoko na biso ekoloba soki toza bitseko na bationgokila na bangungi ingeta tomerite insecticide mais soki toza bato lokuta na bango yango zala fier ya kozala mwindu zala fier ya kokomisa kibao parce que mokili na sika tokomona dekola na sango oyo tango ozoyoka ngo lelo tango ozoyoka ngo yebaka te otika ngo ngambo omema me malamu kuto omema ke otika papa kusu aye alongolisa biso na nzela ya Yesu mwana lobi Yesu ayaki mpona babindele ngai te Matthieu 15:24 maloba eza ya mufusu te ya ngunza bayasi te ezali maloba ya ye moko nani Yesu bao mpe bakanga ye baloba mpe celui-ci est Jésus de Nazareth roi des Juifs. Hérode alingaka koma ye mpona atunaka motuna ndani abotami kuna bayebisi ye ndani abotami oza bayuda soki oza moyuda soki oza moyuda eza malamu continue kosambela Yesu mais soki oza moyindo oza moyuda te bima na lopango wana zonga na bokoko na yo mapamboli ezali olingi ozala malamu kambema na baoyo ya yo ndenge tozali awa ata eza de paroisse ata eza de paroisse bosimba malamu makambo tozosola na bino ata toza de paroisse mosusu ezali awa ngunza mayasi azali awa bakobanza baye basambelaka awa ngunza mayasi nde alingaka bino makasi koleka okuna mpe alingaka baoyo ya koleka eza bongo soki yo obandi kokende epai na ye kuna ye intere na ye ezali atondisa epai na ye abebisa epai ya moninga
yango les donc osengeli koyeba ke soki eza mpo na intérêt na ye kuna te akondima te yo okende kuna. Mais ngunza mayasi akosepela na bino aoriente bino akumba bino ti kino sika bokokoma akosengelaka bino mapamboli mokolo na mais voisin wana akoki kolonga te ke pambola mpe bana ya ngunza mayasi akosala ngo te akosala ngo te. Esi boyoki même bapaster bazotambola bazoloba ke non bandeko bokota na bamangomba nyonso parce que Yesu aza ko okoyoka kaka boya wapi ozomona bakendekaka epai na me bao bakendeke mpe kuna baza kaka bazoba parce que soki okomi kuna olobi bo naye mpona mona Yesu oyo tokomone na lola kabayeba ngongo azali awa ye azali awa soko yo olobi aza wapi biso tokomona ye malongoke mais au moment de faire la guitare avec passer bien tu vois quand il va vous aimer quand la qualité va venir à ça pour là va changer de sous que les appareils mon colonel beaucoup fa beaucoup sanateur tout le travail le cimetière et la fin de la mingi ya mwana bola kisanga ko ko chakula na simiti baba lukabe otini okenda kwa mkono mkufa mkufa kunda kaka mesoka yena lingomba na okende na dola mais eza passe baye ko libalia na Yesu mena kenda boko yo mutu bamona te aye kaka yote muyibi yo balaka kelelo kaka tokozala na yo na paradis muyibi sans classe akenda te bongo yo mutu bamona te tika kolekisa ntango pamba na makambo zonga epai nakumuki okumukimbanga lobaka na ye ya solo yayebisaka biso boye soki okufi nzoto na bino balongo bobatela banzoto wana malamu bobwaka na bawenze te po koza sacré batie nzoto no na cimetière sika ya malamu molimo na yo epai na ye moko fumuki kuna oza libre na mokili ya molimo ndenge tokendeke boye mpo bato ndenge bamituna na kaka towutaka wapi tokendeke wapi bongo me boyebi yango te epa tokendeke mimi boyebi moni bozosala nko bosali nko boyebi te boyebi ezaka mwa likambo moke kaka mwa likambo moke bato balali pongi mutu moko alali pongi awa soko okumbuki ya koyeba tokumbuki ye ok mutu moko akufi pembeni soko okumbuki ye akoyeba tokumbuki ye soko bango mibale moko alali moko akufi siko mutu alali azolota ndoto akutani na mutu akufi siko mutu akufi azoyebisa ye yebisa bana nanga bakundelanga na kisasa te bakundelanga na mboka alamuki na pongi atali ebenda moninga siko ayebisi bana na ye ke tata na bino tokutana alobi kokende okundela ye na mboka siko bokutani wapi omoni mpe tokendeki yango wana kaka na mokili ya bandoki mokili ya molimo ezaka mosika te tokokutana kaka kuna yango wana fo kolinga yango mingi mokili wana eza mokili ya malamu mokili ya bien
Celui qui dit bien, il voit les autres de Sika. Celui qui dit Bokoko, il voit les autres de Sika. Parce que, on dit, quand on a vu son nom, il a confié le christianisme dans un esclave. Il y a un soutien. Dans ce qui est de l'économie, la confié, il y a les Croaties. Il y a les Croaties. Les élèves de Mabé. Il y a les Christ qui étaient. Il y a les Boko. D'ailleurs, tout ce que vous allez savoir, même quand vous allez dans le monde, vous allez la comment on a eu à Boko. Donc, on a vu ce que vous allez pas dans le monde. Ouais. Le son est dit. Nani? Le bas, c'est là Sébastien. Et où tu as d'autres Sébastien? Parce qu'on attend un dauphin sous un agneau. Donc, les gens apprennent un dauphin sous. Ndopetelo, Ndomanuelo, Ndongala, c'est Ndongala. Balogo gay. Balogo gay. Tumukimbangu. Tumukimbangu. Ingeta, toye disabidele gozo Yesu, nabino gozo na Nabino. Barabu gozo maome na bino gozo na Epaina. Biso awa fumuki. Biso soki bakena reno bate kokuta na kuna bango na bango motilo mutaki ete makambo ya bana na ezali teke na ndako na biso tozwa susu foto ya mopaya to ya kotia. Jamais tokotia kaka foto ya oyo ya biso balongo ke bana vuvu ke kumukimbangu Tata Mayasi toko soutenir bino biso bana ya vuvu tina suka Oyonde bino bozoyela biso kombo ya fumuki bozozongisa biso na kinkulu zala fier ya kozonga na kinkulu na yo zala fier engwa eyaya zala fier ngai nazobelela na ngai oyimbiko monobu ike yanga oyimbiko monobu iloganga oyimbiko ya yimbe oyimbiko monobu ike yanga kumasa kumseki kumkinda kumasa ayimbiko monobu ike yanga ayimbiko ya yimbe biso bayindo malamu tozala na molimo ya tselele ngambi kinona tselele ata na mabanga tokotimola mpungu ata na mabanga tokotimola mpungu lokola balali tokolamusa Finanga lelo, sekanga lelo ngai mwana vuvu ngai mwana fumuki bangu mokolo kobela kibeka mwana no kobela kibeka okobeka ngai mfumu mokolo yango nde tokotundana mokolinga te yo moyindo ozala zundu okokende kosuka na nzungu keba okosuka na nzungu zala no kaka makiula bafinga
baseka zala kaka likoloto ntango mofwana bya molongana ntango bakoya koluka yo soko olobi likolo nakomonana te ifoloba kaka nani me kozala te lokola ligorodo moko mpo magorodo moko bazalaka mibale bosimba malamu magorodo moko bazalaka mibale tina kofingele kaka ligorodo mosusu alobi te ngafona koma zungu ata asombi produit oyo elokolaka bakwanza apakoli bakwanza esilaka te sikoyo mokolo moko na mboka bato mwana azobela kibeka nzala mpe na ndako baye bakutani na bango magorodo mibale wana bazokende bazwi bango Kusengi bali ya korali mzembo 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 matondo mingi lisusu matondo epai ya tata mokeli oyo akokisili biso mokolo mpe ntango ya kosalela ye lisusu tata topesi yo matondi tata tikete opambola baoyo basali mosala na yo mpe opesi bango makoki mpona kosalela yo pambola misala na bango pambola bango mpe
pe bakisela bango boye ezangi pe pambola lisusu baoyo bazangi bazalaki na posa ya kosalela yo kasi makoki epesameli bango te. Tata pambola pe misala na bango mpona mbala ya nsima bayeba lisusu kosalela yo mpona bilaka oyo opesi biso na mosala ya ntoma na yo tata Simon Kimbangu. Tata tosengi lipamboli ofongolela biso po toyeba kosalela yo kati na misala na biso oyo tozali kozwa kati na bilaka ya Molimo Mosantu. Tata fongolela biso nzela nzambe ya tata Simon Kimbangu tozala bato ya mapamboli po ete toyeba kolona kati na mosala na yo. Tata lisungi na yo tosengi na kombo na yo nzambe ya tata Simon Kimbangu mvuluzi na loposo moyindo nde tobundeli tolobi ingeta bulungiti Kondase Obangi Nzambe Aleko protocole basungi biso bamemeli biso na mfumo mayasi yende motomolo ya esika oyo tozwami mokolo malelo topesi ye mwa miniti moke po ete akwa kopesa biso mpe litatoli ya monene ya tata mvuluzi Mfumu Kimbangu mpe lolingi ya koyamba bangunza na mokolo malelo kati na etuka na ye topesi maloba na Mfumu Mayasi. Banguza nke Tembo Banguza nke Tembo Région africaine nke Tembo Tembo Yazolo matono mingi na koki kozomisa matono ya makasi liboso na toli oyo toyoki na mfumu na koloba ete oyebi bachevron oyo batiaka soki balingi kosala toiture batiaka sete ya makasi okeneki kokuta na mongo kongo ya na 9 boni wana na tano boni namonaki bazali moyindo nayebi te bandeko na vuvu toyaki na libekisi ya ngunza Mayasi po ete toya kosungola ya bana vuvu masolo ya Mfumu Kimbangu mpe ya lobiko ya biso na ye. C'est vrai jusqu'à présent, c'est comme si bayindo balinga koyoka te toki kolanda message opesi na kati na etonga mais tomoni ke na niveau ya politique bato bazali kobendana ondimo eza te kati na politique bino bangunza boza wana mpona kobongisa mboka bino bozali wana bozali kokila drebo ezali kokamba komba oyo nyonso ya bangunza bino banino kopesa mpona bakongole nyonso bazali na kati ya mboka kongo bazangi bolingo ntango nyonso misu na bango libanda lelo mpe tozali menase epai ya bato baza libanda message nini okopesa mpona bayindo nyonso oyo balingi koyoka nanu te bayi politique surtout
matondo mingi na koloba na bayindo boye mingi mpenza bana Congo esengeli bayeba ete Congo nde mwinda ya Afrika pe ya mokili. Congo oyoyo eza kozelama lokola ndakisa nde bongo na koloba na bakongole batika kobanga soki lelo mindele balobi te bakokende na bango bakende na bango. Mabele oyo eza ya biso ya motuya ezali ete tolingana pe tolinga mboka tokosenga na bapoliticien bayokana ngambo nyonso bazali opposition lokola pe pouvoir pamba te peuple oyoyo anyokwami mingi pe azali konyokwama mingi batika molimo ya bokabwani bakanisa makila ya 4 janvier eza na ntina ezwa valeur na yango kotindika bana ya bato na balabala po bakende kokufa po ete mindele bakobaka kodondwa ezali mabe bayeba kufa le 16 février 92 baza indemnisé te pillage ya 91 bato wana bafuta bango te tina lelo oyo bayindo mpe mingi bakongole baza konyokoma mpona pasi oyo ezowuta na niveau ya Banque mondiale, Fonds monétaire international, opposant tout comme batenant du pouvoir, bato bayibi yango te tozonyo koma mpona mindele nde na ntina wana bomoko nde eza na ntina mpo ete to faire face yango wana mpe na koprofite koloba na media epai mpe ya bango mindele bakanisa te ete mpo basalaka mandoki basalaka biloko ebele ya makasi ete bakotikala kaka bato ya makasi eza bango te bato bakabolaka mayele soki ezalaki bango mbele bapesa bachinois mayele oyo baza nango lelo te mpe bamboka mosusu kasi bayeba boye ete tozokokisa 100 ans mpona 2017 kobanda 1917 tozokokisa 100 ans kobanda 1921 ti 2021 ya motuya ezali bayeba likambo ya contentieux Europe Afrique bakota na koindemniser deja baafricain na esika oyo bakontinue kokanisa ete soki bakokoba konyokola baafricain soki bakokoba kosalela mayele na bango wana ya mabe ete kotika bango kaka bazala bagrande puissance mandoki bapesa na bayindo na baarme ya Afrique yango wana te kobunda na bango bamindele kasi bayebaka ete milimo kaka oyo bango bato bango babomaka bango wana nde mokolo moko bakoloba liboso ya mindele. Tatankusu matondo mingi na ndongo ya noli biso kasi likambo ya kokamba tatankusu alobi ete moyindo lelo alingi komona ete yazali licencié yazali docteur soki mpe na nini me babosani mayele ya bokoko na ntina nini nalobi bongo lelo tomoni bayi politike basangani ebele me babosani valeur ya bokoko babengi bangunza te bazala na bango baconsulte bango volonté ya tata mokeli ezali nini mpona mabele ya Congo basangani bango na bango okoki koyebisa bato bazali kolanda biso valeur oyo ngunza aza nango lelo mpona bosomi ya Congo mpona kobonga ya mboka Congo. Matondo mingi tokoliki ete bolobi malamu bake kosangana kuna baasosie bangunza te kasi lokola baasosie bangunza te kuna epai bake kosangana bazali bandimi ya biyamba oyo bango bake kosangana na yango kuna me biyamba na bango ezokoka kosangisa bango te toprofite mpona koyebisa senko baprotestant lokola mpe baorthodoxe basalutiste mpe bayebanso bazosangana kuna esika dialogue ezali to mpe baye bazokamba biyamba awa na mboka oyo ezala na ngambo ya Islam boni baye bandimeli biyamba na bino bazokoka te kotonga bomoko mpona mboka nakoliki eza ngonga ya koyebisa bango te soki oza congolais eloko esangisi eza Congo soki oza moyindo eloko ezosangisa biso ezali boyindo na biso tosalela yango mpo yango wana nde ekolingisa ete biso bayindo tobima na pasi oyo tozali na yango tolongola kolula kimondele mpe tolongwa kokanisa ete soki obombisi mbongo epai ya mondele ekoya kosunga yo mokolo moko obombisi mbongo na mikili ya poto yebaka obombisi mbisi epai ya ngando ntango ozopeshe na ebale ngando akobombela yo to akolia mbisi na yo ntango okokende kosenga ye akojustifie yango akoluka kosejustifie ndenge aliaki to akozwa kaka yo nde ale yo lisusu ndenge aliaki mbisi na yo matondo mingi tatankusu. Merci beaucoup.
Botata. Ah, tushao kitu yanga matendo. Jadi kanza bisa kukudikira bio katusai. Pas gue nti ya tu mama mdogo wa matendo kama mwana mpana kupana. Ime. Mbazi kaka, mbazi si pamoja na programu ya vision va uilinda vision ya kala mwene Tudo matina põe.